Natangi na kombo na Yesu Masiya, Jésus de Nazareth, nzamba grâce sala biso ngolu to soso la parole na yo. Na Bible ya Batoli, po eza Bible ya Lingala, o eza na kombo ya Proverbe 5. Proverbe 22, na verset 5. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Nzela ya bato mabe ezalaka nzube pe mitambo moto oyo alingi kobatela bomoi na ye esengeli akima nzela yango. Ça veut dire na awa na 5 moto ya mabe azalaka na banzube. Donc yo koloba nini awa na verset 5? Yawe nzambe ya Israel wana koloba na mutu oyo akomi na suka. Mutu ya mabe nzela na ezalaka banzube. Yawe nzambe ya bomoi nga mwana na yo na lobi boy. Batu nyonso oyo balingaka kosala nga mabe, o batika banzela na bango bakota na nzela na nga, po bazangisa nga kimia, po babundisa musala na nga, eloko balinga babundisa na vi na yo oyo mona bitumba. Olobi ko banda lelo na butu na lelo kolanisa mama komi na oyo. Ndenge na zolo bango boy Seigneur ezala oui et amen. Mutu moko pete Seigneur alongola on pe abongola yango. Na butu na lelo ou bien mikolo nyonso ya vi na ngo etikali na se na moi. Mutu nyonso o akozwa makasi ya kotelema na nzela na ekotika banzela na po akota na chemin na ngai. Alanda vi na nga po abebisa yango. Seigneur etika chemin na ezala banzube. Banzube kote na makolo. Na nzelo ya pumbwaka likolo nde vandelo na yo. Papa banzela nekoma nyoka nyoka. Makamu na ye beba. Banzube Seigneur. O nyonso kotika nzela na ye. Akota na nzela na nga. Nzela nekoma molili. Nzela nekoma butu. Atuta na akaka Seigneur. Makambo yakani asala lokwa bomba za so bakani ka mabe papa balingaka kosala mabe. Mabe wane kitela bango moko na nzoto na kombo na Yesu Masiya. Nzela na bango koma kaka ndenge yo lobi sende papa. Na kombo na Yesu Masiya na bondeli bongo lobi amen. Ezala bongo pe mutu alongola ngo te. Kaka na proverbe wana na 5. Totangi toye ko sote toye kotanga 22. Proverbe 22 totikaki 5. To sote toye kotanga lokola 22. 22 elobi nini? Ko botola moto akelela biloko te po azanga makasi. Kokosela pe moto ya mawa makambu te na tribunal. Pamba te Yawe akokotela bango pe akobotola bomoi ya ba oyo bazali kobotola bango biloko. Biloko. Awa siko yo obondela ndeni otangi Bible. Kochikala ka bongo te. Obandi koyebisa ensemble oza nzambe ya mawa. Nga Rebeka na ye liboso na yo ensemble. Tala libota na nga. Tala bandeko na nga. Tala bakoko na nga. Tala batata leki na nga. Tala batata mwasi na nga. Tala ba papa kulutu ba papa leki ba mama leki. Bango ne ba botole héritage a vie na nga. Bango ne bakanga mbongo na nga. Po naza mutu akokelela naza mutu apasi. Bayebike mutu akokotela nga azate. Yango na yepa na yo za zuzi na ngai. Yo nde mokati makambo. Na yepa na yo na tribunal na yo Yesu. Yo nde avocat invisible. Yaka Jésus ya kokotela ngai. Ozobelela nzambe. Nzambo aza na makoki akokotela yo. Yende akokende kobotola bobo mengo na yo. Nzamba akokende kobotela héritage na yo. Héritage na ezali nini? Msu papa na aza pauvre, mama na pauvre, yo tali bo atikela eloko te. Me yo ya bongo te, yo sufa ko ya bongo te. Papa na aza papa aboti yo te, mama na aza mama aboti yo te. Papa na aza ina likolo, Zamba bota na ekuluzu, na ngomba Golgotha Jésus botanga. Olobi Jésus obotanga na ekuluzu, opamboli ngai, otindinga na mokili oyo, bango babotolinga vinanga, esengo na ngai. Eloko bango babotola, soki babotola libala olobi, so babotola esengo lobi, soki babotola pe vie spirituelle na yo, bonzambe na yo, misu na yo, badon spirituel na yo. Olobi Satan abotola ngai nyonso. Eza kaka ndoki akoza ka na famille te papa te Satan na pa ndoki abotola biso badon spirituel betwale otoyaka nango. Bobosani histoire ya Hérode na Jésus. Eza ki famille ya Jésus te,
ezalaki libota ya Herode azoko bundisa mwana bato oya muke abotami bakonza mokili oyo ba chef de quartier otie bango pe ba chef de quartier ba mama quartier na bino ba papa quartier na bino bango nde bakanga libala no bakanga esengo na o bakanga vina yo ozokende koyebisa ensemble bao babotolanga eloko spirituel na yaka na lelo na koma ko souffrir na koma kolela na koma mwasi ya mobali ya mawa ya basusi yawe nzamba bomo na eko na tribunal na eko funda bato babotolinga na proverbe kaka 22 wana oyesu ko pe na verset 22 yo nde sikozo bimisa prière o nyonso tangi nanu lettre lobi nini apo kote longo na molimo obandi kolanda bango bato a quartier ba camarade otambola na bango bayiba yo nini ozoyebisa ensemble oyo babotolanga na spiritualité yawe ezongiselanga yango ozobondela na bamaloba oyo nzambe akotya yo na kati ya mutu tokontinue toujours kotanga bible na kosunga bino ndenge batanga bible na molimo moki ona bana opesa bino na saint esprit mpe asunga bino mpo badon spirituel na bino ezonga amen. Natangi verset 24 na moni opesa malamu na yango na nalakisa bino nini okopo koloba na kati wana. Natangi na kombo na Yesu kozala moninga ya moto ya kanda te kozala esika moko te na moto oyo amesana kosilika soki te yo pe okolanda bizaleli na bango pe oko kangama na motambo. Doki meme basenema ya mabe eza pe kaka moko ya motambo o batielaka biso na nzela po tokangama. Yo siko tongo sisi verso bandi oloba Seigneur Jésus kisongi ekota na motema na ngai motema moto ekota na motema na ngai Saint Esprit biloba lobe eyelanga Rebeka lokuto elatanga Rebeka nzambe nazoboya yango na bomoi na ngai kosilika motema mokusi onga nazalaka nango nzambe eza ya bana na nzambe te Saint Esprit boma bado oyo ya mabe kati na ngai bimisa bafuyi ya malamu kati na ngai nzambe nazoboya bizaleli mabe soka na yoki likambo mutu motema epelinga Rebeka moto soki na yoki wana ozotya kombo na yo eza prière mobimba na moni yango eza malamu na lakisa bino pe yawe nzambe basenema mabe na koma kosala pe ba débat ya mabe omona lokuta kati nanga mutu ote ya mabe menga na Rebeka na oke ko défendre mate ya mabe nazoke ko défendre motema lokuta yawe lelo to koma ba fanatiki ya batu lelo to koma na ba futilité Seigneur Jésus nazala fan na yo Saint Esprit na tambola na yo tabizaleli mabe koti kati nanga hypocrisie koti kati nanga makelele lokuta koti kati nanga nzambe salanga grâce ngolu okangola nga Rebeka na koma témoin na yo nazala ya yo na présenter na mokili oyo yo zala fier na ngai yawe nyonso wana ozozonga wapi na verset 24 ozokende ko 24 na 25 ozokende ko renoncer na mabe nyonso oyo yebi ezalaka kati ndeti ngai mama Rebeka nayebisi bino nga na sekaka me na silikaka alors kanda yango nzambe azoloba na biso awa kanda ezali ya bana na nzambe te meme nga yango nazoboya kanda na lingaka ngo te Seigneur nga lelo senga mosala na yo papa na boyi molimo akanda na vina nga motema mokuse na boyi oyo eza mosala na yo basala yango na motema munene ndenga lelo nga na komi servante no benga na njela na kanda liko chikanga te ozo renoncer na kanda eloko yo oyebi eza kati no Moïse azaki nzamba benge osala ya nzambe mosala me kanda eza kati ya Moïse tonga pe na obonde na binzambe na bona suka mabe lokola Moïse akoza koyoka makelele mamoko agir façon agir ememeli ye shit nga pe na bo Rebeka na suka mabe akozi ya kanda lokolo benga na nzela na nzambe longolanga kanda ozoloba nzambe longolanga kanda longola motema mukuse longolanga sungi longolanga muyibi longolanga lokoso mbongo longo ozo renoncer na mabe nyonso eza prière mobimba ozo renoncer na mabe po mokilito ya mokila ba piège mokito ya mokila ba posa mokilito ya mokila koloba batu mususu kuta lingine oloba te me batu balobisi kaka. Donc il faut qu'on renonce na yango nyonso wana eza na proverbe 22 totangi na 24 na 25 amen so na zotanga kaka so na kutene eloko malamu na olakisa pe bino ndeni boko kosala na moni sous verset moko malamu na lingina kabwa na bino na lobi toujours to tanga proverbe to koti sko na 23 lelo to tanga bible ya proverbe to koti na verset 23 na kati ya 23 wana na ye na 10 na moni eloko moko ya malamu na lingi na partager na bino ya malamu eza nini kopusa bandelo ya
kala te mpe koluka te koyina koluka te koyiba. Vous comprenez nga ndeko na bino hein? Koluka te koyiba mabele ya bana bitike. Pamba te mobateli na bango azali makasi ye moko akosamba pona bango. Awa siko na dizi balobi bayiba mabele na biso te parce que mobateli na biso azali. Yo siko bayiba yo nini obandi siko ye mabe wana fongoli yango koteli yango siko na molimo. Awa na dizi nde balobi yo zuko soka mabele wana ka kotika na niveau mabele te héritage na ote. Excuse. Mais excusez. Ozomona bolimbisa nga bino nyonso. Okotika ka na dimension ya mabele te. Okoteli bango siko na molimo. Obandi koloba nzambe. Bado spirituel na o bayiba. Obandi kolanda so bayiba yo esengo. So bayiba yo pe bana obotaka te. Papa lobi ekomba kozala te na ndaku na ye ekomba kozala te mwaso pa kosopa makila akozala te. Yo bayiba yo bana babomba bana na o wapi. Obandi kobelela Yesu suko awa. Nzamba Jérémie 33 ke soit Jérémie 33 invoqué ngo ye na ye awa. Oyo ko balisa ngo na ye. Olobi nzambe na beleli yo. Alobi si tu invoques moi je te réponds. Et je te montre les choses cachées. Yenda o révélé yo. Ce qu'on révélé au bateau, ba yiba mabele na yo. Ba yiba el sengona, ba yiba vino, ba yiba banana yo. O bandis koko bele la. Zamba Israël. Papa bado spirituel nanga yondo yebido zalaka nango o mona kangwe sala alisute. So ba yiba bandoto na yo bandiko loba nzambe bandoto nange sike kenda yawe landela nga bandoto na ngai. Yonde moto makasi yawe ngana zana o nzamba abundela ka peuple Israël. Yeso kotaka bitumba peuple na yo. Ozolo bangai moko nzambe na bino na zoya. Yawe Bible zolo bana biso tongo zokuta na Moïse. Ozo ebisa Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Seigneur yo shomashia yondo kotaka makamba bana na yo. Na beleli opona ba don spirituel na nga na des jours oyo. Na beleli o Yesu kita. Yesu na balik na likabo na nga ya ndoto. Ba yibinga mabele. Ba yibinga héritage spirituel na nga. Yawe nzambe na beleli o. Ba tiki ba vi na bango. Ba tiki ba nzela na bango. Ba koti na territoire o eza ya bango te vi na nga. Ba eko kanga vi na nga sengo na nga. Na koma mwana mawa. Kaka na mabele o Bible zo pekisa ba yibi biso mabele. Yo kotika ka na mabele wana te. Yo bandi kokota. Nyonso yo bazwa, nyonso yo babotola, obandi kokende ko récupérer yango, obandi ko botola yango, elongo na nani, elongo na Yawe nzambe abomo oyo beleli na Jérémie 33:3, o abundela ka bana Israël, o rappeler ma commune ne Bible lobi rappelle ma mémoire. Na kombo na Yesu Masia so na zui suselo ka malam ka na proverbe lelo lokwa to méditer na okabola na bino na j'espère que bozozo ba idée ndenge ni babondela kana kati ya Bible. Na zui susu idée moko ya malamu na lisungia molimo mosanto na proverbe na lobaki toza na 24 totangi to na 15 na moni eloko moko malamu alingi na sunga o kaka po yeba nde batanga ka Bible parce que lecture biblique oyo toke ko sala na lingi nde na kati wana bozwa bomoi o ezali nzambe na ngai na kati ya Bible nzamba zali mais na lingi na kati ya Bible pende bokotanga bososola ndenge batanga ka Bible popo bozwa délivrance ezaka te bamemi bino na lecture biblique mais bazolakisa biso te nde basosolisaka baverset basusu bayebi mais basusu bayebi te na moto ayebi te yokanga nde na otanga verset 15 kosala wana toza na proverbe 24 wana na apesa ide me baverset ebele mais aka lolenge ni yo pe fo sosolisaka nde verset pona kopesaka o mayele Bible batanga ngona molimo pe boye pe na ko comprendre version pe na tiongo pe boye na zu version na commission pe na likam na ngememelanga délivrance kosala lokola moto ya mabete Bible zolo bakosala lokola moto ya mabete na bandeli bolimbisi na libota kati na nkolo natangi kaka 15 24-15 kosala lokola moto ya mabete kobotola moto ya bosembo ndako na ye te to biloko na ye wana siko yo bandi koloba siko na maloba wana tongo kutana na verset moko boye ndenge tozoloba na prière à des jours oyo
okoti siko koluka trésor caché bandi koloba nzambe na nguya yo lobi ke bato babotola biso ndaku na biso te siko ndaku oyo nga naza ezali temple ya molimo mosantu siko nani na kati ya ndaku na yo oyo akota abotola oyo eloko to mutu moko ayiba yo ndaku do yo moko ozalaka ta na autorité ya yo moko te oyaka na eloko privé ya yo moko te bapia yo nyonso babotola yo bomengo ekobotola mpe na territoire avi na yo baye kovanda bakoma kotraumatize bomoi na yo bakoma kokontrole yo parce que eza na bato mosusu basekarna na kati ya bato oyoka mpe motu baoloba inteli ndeti membre ya famille asekarna na kati ya nzoto na yo nani azwi temple ya molimo mosantu bakoki koyiba ndako ya nzambe te nga nazali temple ya molimo mosantu nzoto na nga eza evandelo na yo baproblème ekovanda kati na ngai te mabe ekokovanda kati na ngai te basusi ekovanda kati na ngai te soki susi moto eyibi territoire olobi soki ozalaka na kimia te donc manke mpe ye nde aye koyiba aye kovanda na ndako ya nzambe oyo ezali ndako ya nzambe nzambe nde moto azalaka bosembo bible ezoloba nzambe aza nzambe ya bosembo nzambe azali nzambe ya bosembo alors ntongo balobi koyiba moto ya bosembo ndaku te ça veut dire bayibi nzambe ndaku nzambe oyo bayibi ndaku ezali yo ozali ndaku ya nzambe baproblème ekomi kovanda na ndaku wana ezali bajalousie ezali oyo lokuta ezali kotonga ezali kofinga ezali muyibi ezali mabe ezali bapasi oyo biso tozali komona soki ozalaka na baproblème nini ozoloba sene baproblème oyo ndeti ngai na koloba mosusu oza na problème naloba ya nini mosusu oza na problème ya santé na koloba seigneur santé yibi ndaku na yo ozali nzambe bosembo nzoto na ngai ezali temple ya molimo mosantu tala siko maladi ekoti na nzoto oyo ekoyiba nzoto oyo esika ezalaki ndaku yo vanda moye siko yo vanda eza te mpona nini mpo maladi ekoyiba nzoto est-ce que vous comprenez prière nde basalaka na bible batangaka bongo bible eza te kaka otangi oleki otangi ka nde balobi na 15 na bandela vection oyo ndenge bien pour comprendre nalobi toyaka na 24 totangi 15 kosala lokola moto ya mabe te kobotola moto ya bosembo ndako na ye te donc moto ya bosembo babotoli ndako eza nzambe bible elobi bakobotola nzambe ndaku te ndaku wana eza yo ozali temple ya molimo mosantu bango baye kovanda kati no basusi baproblème beketide balamatation nyonso wana bayibi nzambe ndako alors bakoyiba nzambe ndaku te ezali nzambe aza moto ya bosembo anzamba bosembo ye nde atongi ozala temple ya molimo mosantu bakoyiba molimo mosantu ndaku te ozokende koboya ozobenga na problème ne soki eza kozanga kobota olobi kozanga kobota fo etika temple ya molimo mosantu parce que alobaki na ndaku na ye ekomba kozala te nga funa bota yo ekomba yo ekoyiba ndaku ya nzambe nzambe alinga kuvanda na ndaku na ye avanda azwa kembo yo ekoyiba temple ya molimo mosantu yo ekomba oyo nabengani yo na kombo na yesu naza kobimisa yo na kombo na yesu échec papa baproblème naza kobenga nango nga rebeka na kombo na yesu masiya pauvreté limitation naza kobenga na kombo na yesu masiya po yango nde eyibi ndako ya saint esprit yango saint esprit aza triste bible ezoloba ko attriste saint esprit te tala bamiyibi oyo baye koyiba saint esprit esika saint esprit lelo akomi triste a cause yanga rebeka lokuta a cause yanga rebeka muyibi a cause yanga rebeka kotonga a cause yanga rebeka kofinga siba nyonso wana lokuta attriste saint esprit siko bango nyonso wana baye koyiba ka ndako ya nzambe kozanga kobota baproblème elatinga donc baproblème eyibi ndako ya nzambe yango saint esprit oza triste yawe nazokobenga na biloko wana nyonso soko benga lokuta bongani nyonso wana saint esprit osani aozwa makasi azwi kimia azwi esengo délivrance ekoti na vie na yo nde yo kotangaka babible wana menga lokwa na omedite lelo proverbe ya malamu na okaboya na bino mais bible nyonso obanda kotanga botanga ya bible kabo koleka verset biblique te kaka nya te bongo lisusu te makambo ya sika eye nouvelle génération eye tokolakisa kaka ndenge ni mukie nzambe apesa biso oyo banzambe apenga 1 plus bozwi oyo akopesa pe servante na ye sera bozwi oyo akopesa pe servante ya eteli kuna soki nani bozwi kaka oyo azopesa biso bozwa kaka mpo esunga foi na biso tokomi na 26 na verset 26 toza toujours na proverbe totangi na bino na kombo na yesu j'espère que boza na bible ya proverbe
totangi na kombo na Yesu na verset 26 totangi D. Ndenge ndeke oyo alembaka te kopumbwa, se ndenge kaka na likolo, se bongo lisuma ekoki kozwa yo te soki osali mabe ata moko te. Eza biblique. Balobi ka ndenge ndeka pumbwaka, ndenge ndeka kenda musika kuna na likolo, ka ndenge wana Nzambe alobi masuma mabe bilakeli mabe kozwa biso te, surtout soki tosali eloko te. Yango bino botanga na français kuna bino to botanga yango baloba nini, baloba malédiction sa cause sera nulle et sans effet. Yo sko kosukaka wana te, malédiction sa cause sera nulle et sans effet te. Loba Nzambe ya bosantu ndenge ka bato mabe o ngana ekokuta na mokili oyo o batika banzela na bango bakota na nzela na nga bakoma kolongola bilamba na butu kolakela kanga mabe azala nani nayeba ye te, nayeba kombo na ye, nayeba kombo na ye te, po monguna na nga abatami nga nazomona ye te. Yo Nzambe ozomona ye, maloba balobaka yo Nzambe oyokaka. Yesu yo zaka témoin no monaka po yo nde kolo mokili oyo mutu moko ta ko bomba matana sa nzete to na libumwa nzete azolokanga yo mona te oyoka te. Alors malédiction wana bilakeli wana mabe ekozwa ngai te, nga Rebeke kozwa nga te, otangi bana no kozwa bango te. Masuma wana na ke na Job 20 na zui bilakeli mabe wana lokola ezala baoka na salo lemo, maloba mabe wana evandaka bao na salo lemo. Nde Bible ezoloba na biso na Job 20 olobi ekita bango na libumu. Papa maloba na bango bilakeli mabe lokola babombaka yango na posha lolemo na bao na salo lemo, ekita bango na libumu ekomela bango poison. Nazo renoncer na bilakeli mabe na masuma na botutu na ba mauvais sort o babwakelaka nga na vinanga. Soko ozaka na libala na yo, soki bana no batangaka na classe ya bana na yo na venir na bango, olandi bango na misala na bango na misala na yo, olandi bango na ba classe na yo soki po tangaka nga na komona ba mikolo pe na poto batangaka nga pe na olanda bango ka to tangaka classe yango. Ozolandisa maloba na esika bango balandaka. Ozoloba Nzambe na landi maloba wana bisika nyonso balobaka na neutraliser puissance na na kombo Jésus de Nazareth e ko sala matin na kombo na Yesu Masia po liloba no zoloba ezani et sans effet na kombo na Yesu Masia bilakeli wana ekitela bango na nzoto ndongo zoloba na Bible na Job na 20 ekitela bango na mabumu ekomela bango poison moto localisation soki déjà maloba oyo ezwaki place na bomo na nga Rebeka na tie maloba botutu wana moto oyo famille loba likolo nanga o baninga baloba likolo nanga ba mama quartier ba chef coutumier batonga na banda ko katia ba veni na vutonga na mona o to ba moningelo ni balobi Nzambe loko amoni biso loko aleki na nzela na biso tala makambo ko sala mele bilakeli wana na landi yango o ba ex partenaire o mama Marilo alobaka mibali akala ba bandi ko tumbo bandi ko bebisa ba alliance kaka awa na maloba nyonso bandi ko détruire kaka awa na verset D de bolobaka malédiction sa ko sera ni les sans effet ko suka wana te landela maloba wana na kombo Jésus de Nazareth lobi pe ezala bongo olobi amen. Ok, isu kotanga Bible lisusu to musoko kutana eloko malamu oyo ko pesa inspiration o ko bondela na yango amen. Totanga lisusu so tozwi lisungi to kopesa bino. Totangi 26 ya totangi D 26 mais totanga kika de apamba so totanga to kitatina 3 ndenge babetaka punda fimbu pe bakangaka yango singa na monoko se bongo nzete ebongi na mokongo ya zoba. Donc fimbo ebongi na mokongo ya zoba liloba na yo pe ezongisaka bato na nzela yaka fimbo ebetaka ezongisaka na nzela. Yawe Nzambe banguna na nga nakangi bango minoko. Yawe Nzambe banguna na nga nakangi bango misu na nzela na nga. Makambo na nga na kosala ba projet na nga ba projet bana na nga misala bana na nga misala mobile na oso ozaka na mobile. Musala mobile nanga banzela na bango bakota te. Moni biso Nzambe asali surtout grâce au tozui liberté to comme kosambela boy. Ozomona ozokende koboya ozoloba papa nakangi bango monoko
na place abimisa bilakeli na place abokelanga mauvais sort abokelanga lisuma na kange munoko nde bakangaka punda na kange misu na frappé ba on aveuglement ba projet na so comme pembe na ba projet na yo tozaka pembe na ba feti toka pembe na zo bongisa eloko moko malamu yo kobosa na proverbe te obobenga batoli na français proverbe kobosa na ka 26 te soki olingo sala ba projet otangi 1 et otangi 2 otangi 3 dezoloba na yo ndenge nini maloba na bango mabe balobaki feti na yo koleka malamu te vino koleka malamu te obobisi yango apo ye awa place osa ba projet na on a 3 obandi kokanga bango misu na minoko na bango elakela ba makamba batu mabe obande likam na malamu obande projet no bien obande commerce no bien osutuka bo échec côté lio chite côté bandoki baza mitema mabe bali ko bongola motema te bazoyoka liloba nzambe bakangi mitema na bango makasi basalaka baninga mabe ondi kokanga banguna na monoko nenga Rebeka na kangi banguna na nga monoko Seigneur o nyoso ba hotelemela ministère nanga o ba hotelemela ministère repentance opesinga o ba eko s'imposer na nzela nanga molimo mosanto na kangi bango monoko ata bake na butu bakutani basali makita pona kombo na nga Rebeka Seigneur Jésus de Nazareth mote utelole kite tumba bango pe na kangi ba munoko na masuma munoko botutu munoko elobaka mabe elobaka malamu te batatola ka mabe batatola malamu te pe malédiction nyonso bakobimisa ekozala ni l'essence de fait ko simba te na ba projet na nga makam na nga bakoluka bakota mais minoko la bango ezala kokanga mape misu na bango ezala aveugle bazala ka ko sutuka bayoka ka basango me basutuki po munoko koloba na kangi bango miso ko ya komona ba makam na nga nazo sala na liango na kangi on na toboli yango na ba flèche na yo munduki na o David alobaka yaka na munduki na o papa yako kotelanga pote ba ngai na lobake olinga kangai o beti bango ta masasi wana na Psaume 18 kaka awa na 26 na D na 3 tokende lisusu to musunzamba sala bisongolo tozui susu 27 na verset 27 wana toaka na proverbe 26 tozui 27 totangi oyo atimolaka libulu oyo atimoli libulu pona kokweisa bato akokweya na kati ye moko oyo atindikeli bato libanga ekozongela ye moko yango toloba mabe basalaka ezongela bango moko suka wana te yosko okende obi Seigneur na mokili oyo toaka na deux familles ya papa na mama na famille ya papa na nga eza mabulo bango batia esika bakunda banjunga ma famille batia ba richesse bato omoni na betela bino na témoignage na nga ndenge nzamba memaka nga bi bakunda mabala bakunda richesse ozoyoka mabulu nyonso bakunda batimola kengane nazo banda kobota bweke bana nanga ba vie na bango betoile na bango ba richesse na bango mabala na bango esengo na bango kimia na bango ke kokota na libulu wana Yesu na renoncer pona ngai eza ya kokunda na kundi yango mabulu wana ekokota ya vie na ngai kokota na kati te makambo na yo ozoloba sko oyo lingeke eza libala na ngai esengo na ngai kimia na ngai vie éternelle na ngai na kokota enfer te to musu bazwa bonzambe na ngai nde bakitisa na libulu bakunda ponga na tambola ka wolo na yina yo na yina Bible na tanga Bible te non ozo bisa nzam mabulu wana bakunda vina nga Rebeka ba meme sengo na nga libala na nga ebima ozo bimisa esengo ozo bimisa bana na ozo bimisa kimia na yo ozo bimisa mbongo na yo ozo bimisa nyonso yo na mabula famille okoteli bango na mabula ba camarade oke ko bimisa yo ba camarade musuto kena ko sanga na bango yo zo kasa moninga malamu njoka moninga mabe azwa libala na koza jalousie toi na kena ko kunda agenda ko tcha quelque part okoteli ba mama quartier sika batiaka libulu moko érosion munene ba jeune fille nyonso ya quartier o ba vina ba bonga te bazonga ka sima na lani mabulu nyonso ya quartier papa na ke ko bimisa vina nga na mabulu ya quartier ba chef de quartier wana ba papa na biso ya quartier wana oya yo bakunda ebima baninga mibali boka olinga mobali moko bo mobali wana yibe toile na yo yibe sengo na yiba vino atika nango poani yo boya ye ya kaka makasi yo boya ya kotela onganga mema photo na yo olandi ba sien partenaire oke ko boto la bango vina yo oke ko bimisa vino esika bakunda ngona sali banga mabanga nyonso batindekela kanga
zwa mabanga wana lokola ba problème mabango papa eza ba problème eza échec eza condamnation ba malédiction ba mauvais sort o bango batindikelaka nga ekitela bango moko o bandi kozongisela bango ba problème bandi kotindikela bano kasi ko babandi vie babandi kolinga mibali babandi bakomi na ba déception o azwaki fiancé na yakomi na déception o bandi kolanda bango bandi kobengana bango bandi kotia moto bandi kozongisela bango mabe na bango wana kaka totanka na verset combien na 27 tika nzambe aza na biso toluka mosusu nzambe ya Israël apambola bino asunga bino vraiment asosolisa bino o ezali likanisi yanga ndeko na bino se Rebeka sosi nanga pe ezali kaka bato obozo landanga boyebaka kososola Bible malamu nde nalobi na bino Bible ezoyebisa biso Bible zoloba or et l'argent appartient à l'Éternel. L'argent cause à la kambongote connaissance ya nzambe cause à la or et kokipe cause à l'argent. Omoni bat mususu moni nzambe asungaka bana na ye alinga kotika bango te ata ba connaissance mususu tozwi na classe te mais toluka nzambe apesa biso ata connaissance ne po ya kosoutenir biso esunga biso na vie totambola malamu monde oyo tozotambola na mokili oyo bato mususu bazofonctionner kobanda ntongo tipokwa aza trop spirituel mais yo mwana na nzambe omona ozaka terre à terre mais maloba na nzambe kokokotya na mozindo o comprendre biloko bazobenga monde spirituel eza connaissance ya makambo oyo elekaka ntongo yo yebaka te connaissance wana nzambe akosunga na yango mpo eyede yo na vie yango moni susi na ngai ezali kaka bapriere oyo bozosala bagene biblique oyo bokomo okota oyo nzambe amemeli biso yango totangaka mobeko na ye me tososolaka mobeko na ye soki bato basosolaka yango plus eza pe malamu biso mpe nzambe akosunga biso na lisungi ya molimo mosala mpona koyede libota na nkolo na yo nde moto otangaka bible to mosu ososolaka te otikalaka na lettre oyo eza kaka bamoko oyo ya kokourage yo telme eza video tokokendaka nango molai te me nayebi bestre oyo soki oyoki yango bolukaka kobandela yango omoni mpena video oyoki mpena bie bandela yango lisusu luka mpenda ososola malamu ndenge moto aotambola na bible ekopesa yo mayele yango nzambe alingaka biso bazoba tovanda na bato ya mayele mpo tokoma mayele ozomona nga nzambe asali nga grâce mwa bato batanga baklasse ya malamu na mokili oyo bazala pembeni na nga ntongo na ndeko na bino nasali erreur to na titre na komi mabe to na prononcer mabe to na zoloba mabe balobaka bongo te bato mayele basi ya mayele mibali ya mayele bazolanda omona bakokomela nga na WhatsApp tala Rebeka bakoma aboye Rebeka balobaka boye nyonso wana bino pe bozosunga ngai pona ni te ngai pe nasunga bino tosungana tosalisana tika nzamba bosanto abatela bino apambola bino na 2 jours de prière oyo nzamba mimonisa makasi puissamment na 2 jours prière ya biblique oyo yango moniki na vandi na Bible ana bande kotanga proverbe likanisi moko yelinga pona ni to soutenir bandeko na yo baoke etanga Bible me mingi misusu bazana bayebi kososola Bible malamu te pona ni to pesa bango balikanisi ba idée baye batandeni batanga Bible pona batanga malamu basosola malamu po boswa pe délivrance kaka na Bible so bozoyeba te ntongo ozotanga apo comprendre likambo wana okotela na profondeur osali prière obimi obandi kotanga okotela na profondeur osali prière obimi oleki fei wana okena fei mususu ndenge totambola apo esalisa bino na bondeli na kombo na Yesu mpona bino nzamba yokela bino mawa asala biso nyonso grâce ngolo amen. Yawe nzamba bo santu likanisi yo euti epai na yo kolo ya malamu eutaka epai na yo Seigneur Jésus de Nazareth yondo matisaki nga likanisi o mpona koyeba kosunga ndeko na nga oyo misusu akososola malamu te Bible ndenge tozokota lobi na biso na 0 Yawe nzambe na nguya nyonso sosolisa bana mpe accorde bango délivrance Bible lobi délivrance appartient à l'Éternel Yawe yokela biso mawa sokola biso na makila na yo na 2 jours o ya prière ya biblique bilamba na biso ezala peto ngenga liboso na yo ndenge Yesu Masihi elamba na ezaki kongenga Yawe tokopusa na présence na yo kolo peto la biso pe ngengisa biso tomona moko abolamu na yo pe ba trésor caché na yo or l'argent appartient à l'Éternel connaissance na ezali moko ya argent ezali moko ya or Seigneur tika to rempli bandeko na nga na connaissance pe na ya kotanga Bible ko sosola yango malamu otonisa bango na nguya pe na puissance na bwanya na yo bolamu na yo etalisa mapona libota na yo Seigneur yamba peuple oyo ndima bango yokela bango mawa bayepa na yo koluka na mitema na bango mebimba bazana ba fardo bazana ba problème ba pusa ni penene na yo kolotika te oyeba na komimonisa na kati ya ba problème na bango kimia na pe bolamu na etalisa na ba vie na ba makila na pe bomba bango
au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pesa bango makasi Saint-Esprit de Dieu. Sunga bango lisungi na yo ndeza malamu ke lisungi na biso. Mema bango na profondeur parce que la profondeur appelle la profondeur. Ba comprendre mozindo na Biblia kolo pote ba kosama lisusu te. Sunga biso na 2 jours à prière kolo. Salisa biso bolamu na italisama. Ba don spirituel fongo mabeka eko ya na miso ba vision fongo mabadon na ya bandeko na ngezonga. Na kombo na Yesu Masi ya bolamu na italisama. Na tiki nyoso na maboko na programme à 2 jours na maboko na yo. Ndima biso na présence na yo. Yo ke la biso mawa. Bolamu no na lisungi na yo italisama. To bonde libongo tolobi. Amen. Tika nzamba Israel bandeko na nga ya basi na bato balandaka nga nzamba tana nzela na nga ya mibali. Nzambe ya lola apambola bino aza na bino ba servant de Dieu. Bao balandaka nga nzamba bakisela bino connaissance po bosunga nga ndeko na bino. Donc nzamba salisa bino apambola bino na pesi mbote na bato nyonso o balandaka ngai na to bombi ba video mususu ekosunga biso mbala sima mais tozo tchanan o ezali préparation ya 2 jours na biso ya biblique o tozo ke kokutana nkolo ndenge ni tokoko sosola kotanga Bible pende ni tokoko sosola makamba molimo o ebombama na se ya bekriture tika soki na zwi lisungi na banda kokanisa bino bolamu na nzambe talisama na pamboli nzambe na bakomatere bozotindela nga esungaka nga pe nzambe abatela bino apambola bino wana tokutani mbala sima na lobi bye.